Permis de conduire esaté, carte d'identité esaté. Courant esaté, maï esaté, banzela esaté. Comment vous pouvez dire que les Congolais, le Congo va être un pays émergent en 2030? 2030, tout ça, la veille à 2030. Mais pourquoi on va sala na mboka musu ya kitoko et pas ya Congo ba sala biso banzela ya kitoko te? Posons-nous la question. Les mêmes Chinois sont continent Zambie ba sala banzela ya kitoko. Mais na Congo banzela ya ba Chinois ba sala eza banzela kitoko te. Il y a la complicité. Nenge tomoni complicité na kati ya guerre? Non. Bonjour, bandeko partout bo kolandanga. Tout bolandaka biso na chaîne na bino bolingaka. BTV3 na tomeli bino mokolo malamu, poko elamu, pe peut-être butu malamu, ça dépend na esika nini oyo bino bozolanda ngai to bokolanda ngai. Lelo tongi to betanteke to sala mo analyse moke sur Congo, notre pays. Premièrement, to lingito sala analyse na lingito sala ngana bino, bien que ça directe, mais beaucoup de sala commentaire. S'il y a des critiques, il y a bien positif ou négatif, beaucoup de comment n'a pas eu qu'à répondre binope na répondaka. Voilà. Na lingi na lobamwa moki pour na Congo. Selon avis na ngai, namoni balobi conservons les acquis. Tozala un peu rationnel, toibana kosala l'autocritique, l'introspection. Toibana ko poser question. Quand on nous dit toi, tout bomba ba acquis, conservons les acquis. Nga personnellement, wana selonga, baki ango, namoni ango vraiment te. Namoni baki ango te. Parce que, nalingi na poser ndeko moko partout bozolandanga, congolaise, namoni ba maman ebele lelo déjà, eza journée le 8 mars. Donc, bonne fête, na ba droit, ya ba maman, ba droit ango ezalaka nango banda kala. Mais bon, comme on a beau mentionner, il faut qu'on rappelle. Donc, les lois, les sous-sous que bonne fête na ba maman. Pe boye bana ko récupérer ba droit na bino ndenge sengeli. Pe nzambe aza na bino, abate la bino, apesa bino li sous mayele. Ya ko bate la biso bana na bino, mibali na bino, ba yaya, nyonso na bino. Donc, une fois de plus, on le dit encore, bonne fête, ya ba maman. Voilà. Nalingina loba sur gardons les acquis oyo président Nabiso Lobaki. Et l'autre retraité, moi, rapidement pour survoler 3 cas. On va parler sur les acquis, sur le bilan de nos ministres, tout bakambi Nabiso nyonse za na ba entreprise étatique. Pour parler sur le bilan politique et pour parler, moi, mon quête survolé sur la guerre du Congo. La guerre de l'Est au Mboka Nabiso, et j'en ai qu'à vivre. Voilà. Sur les acquis, Balobi Nabiso, garder les acquis. Protégeons les acquis. Nga personnellement, nalingina yeba. Ba ki ango ezani. Selon yon de konango zolananga, selon maman to papa o bozolananga, pour la moni lelo basi pe ba koti na politique, basi ba komo sa ba analyse ya kitoko. Zamba pambola bino. Bomi ka koyebisanga ko situer nga peut-être nga na yebite na za mutu. Ba ki wana oyo tozolo ba wana. Eza ba ki nini? Pour personnellement nga na moni comme si
eloko moko e marché ezati. Yonde konanga siko zolandanga. Mais quand peut-être koyanola kopesa nga to biso ba congolais réponse par rapport à quand il y a commentaire na yo yebisa biso akiwana oya yo eloko nini marché na Congo eloko nini marché te mboka na biso tozo kende 64e anniversaire bientôt ya Congo nini ezo marché te selon yo selon nga secteur nini oyo nga na moni marché na moni yango pendati un pays qui n'a pas de permis de conduire, un pays qui n'a pas de passeport. Je suis en train de parler du passeport pour Nayebi. Nazana, nakati ya libota, bamsu basali ba demande un passeport, lelo tokomo que de deuxième année na Bruxelles, na ambassade ya Bruxelles, ya Belgique, pardon, ya Congo na Belgique, na Bruxelles. Ça fait le autres qui de deuxième année passeport et bimate ba futambongo na bango makam nyos passeport ezati ça c'est to bengi yango mboka et on loba ko ça l'émission na français te pona ko lakisa bo soto ya mboka na biso na bapaya na batu nyos na ebike mingi et pas ne pas ba koma ko yoka na bango lingala permis de conduire ezati passeport ezate, carte d'identité ezate, banzela eza malonga te, économie na biso ezo marché te, parce que économie na biso, ba banque ya Congo presque nyonso eza na maboko ba paya. Il y a aucune banque na kati ya mboka na biso ya RDC qui appartiennent soit à l'État congolais, soit à un Congolais, soi-disant aux arabes milliardaires na Congo, multimillionnaires na milliardaires na Congo. Il n'y a aucune banque, à part Kalabado Kolobazara na banque, il n'y a aucune banque qui appartient aux Congolais ou à l'État congolais exact. Or, un pays, ça marche avec les crédits. Les crédits sont octroyés par Naba Banque. Or, banque nini oiko pesa biso ba Congolais crédit facilement pour naba entrepreneur ba bima ba créer misala na ba domaine songolo paka selon connaissance ya motu. Déjà économie na biso, nous ne pouvons pas produire parce que ba banque eza na maboko ya ba Congolais te, ba banque eza na maboko ya ba paya. Et surtout, il y a des banques étrangères, mais il y a Afrique et tondi mingi na kati ya mboka na biso. D'abord occidentaux paysali. Donc c'est même pas la peine natanga ba kombo, mais boyebi ba banque nyonso o ya biso eza na kati ya RDC, il y en a aucune banque congolaise. Ba banque nyonso eza ba étranger, c'est des banques étrangères qui nous rendent la difficulté ya ko pesa bato ba crédit po bato ba sala misala. Quand on voit une banque qui demande pesa lupango, pesa boy na boy, même na poto ezalarati qui pesa lupango, pesa boy, ba otala bozwi na yo, ba tali identité na ona kombo na bozwi na yo, nde ba koyi ko pesa yo crédit, ba senga ka lupango te, ba senga ndenge sala mboka na Congo. Donc notre économie ne fonctionne pas déjà premièrement faute de crédit. Et les crédits sont octroyés ba banque mtepe sakayango. Or, toutes nos banques Congo, les banques qui sont au Congo, nyonso eza ba banque étrangère. D'où la difficulté, il y a tozwa ba crédit. Bon, mboka oyo nini, est-ce que toi na ba konzi penza oyo ba talaka penza makambo? Le Congo, c'est comme un pays oyo tata azo boko landa kunaye, mais ayebine makambo ezo lekate. Aye akuti courant ezate landaku. Bapesi mwa biloko bapelisi mwa mwinda ki temuna ndenge to bengaka bapelisi na pétrole ale ake kolala sans tuna pourquoi mwinda ezati. C'est ça le Congo d'aujourd'hui, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Tata ye mai ya komela mai ezobima na robinete bana ba sokolité eloko moko te tata oyaza chef de la maison ayebi na été pourquoi mes enfants ne se sont pas lavés, ba sokolité pona nini. Papa,
ayebi na eti. C'est ça les Congo. C'est comme ça que notre pays fonctionne, Lelo. Ça fonctionne comme ça. Bon, carte d'identité exacte. Aujourd'hui, il y a des gens au Congo qui ont des difficultés à récupérer mbongo na bango. Parce que, bazar la carte d'identité, vous avez invalidé les anciennes cartes. Il y a électeur, il y a moi et carte d'identité. Bon, si ma carte, il y a 6 cas. Vraiment, quelle désinvolture. Quelle arnaque. Bon, si ma carte est effacée, au bout de 1 mois, ma carte est effacée. Maintenant, les gens, le peuple que vous dirigez, ils ont même pas de carte d'identité pour abîmer sa propre mbongo naïe. Voyez la difficulté. Qui sont ceux-là, les gens qui nous dirigent? Qui sont ceux-là au bazo diriger Congo? Et ça n'a souci à nani qui passeport ezati. Ministre des Affaires étrangères. Moussa na eni passeport ezati pour na bande konayo. Souci ezati. Ni mot ni souci ezati. Passeport ezati, ça fait plus de 2 ans ba passeport na Congo, ba space à Congo de sous-souté. Ou bien ba pesa en entre Bino et le peuple congolais n'ont même pas le droit. Permis de conduire ezalakate, eza nini, eza montagne nini oyo, et ba tu ba ko si ba congolais to autorité congolaise ba ko surmonter te pona ko sala eloko oyote babanda opesa bato ba permis. Quel est ce miracle là qu'il faut faire qu'on ne peut pas faire pour ko banda ko pesa bato permis, ko pesa bato carte d'identité, ko pesa ba passeport oyali droit fondamental d'une nation ou d'un peuple. Lélo, il y a nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir faute des cartes d'identité, qui sont privés de leurs propres argent. Bakoy ko kende ko toucher même ba monogramme même ba agent soana boina boité parce que bazana ba identité. Les cartes que Kadima, Denis Kadima, le fameux Denis Kadima a donné, l'expert, les cartes se sont effacées en 1 mois. Mais évitez comment même ils ont fait pour réaliser l'élection Bango Basaraki. Voilà, j'étais en train de dire, 3 points, maxi 4 points. On va pas être long. Tout au plus 30 minutes, c'est aussi ici. 30 minutes, c'est ébélité. Par rapport, il y a bilo comme une bêtise, une totalaka. Au mona, batu batali on a nenga mokete parce que kinganga salibwe, kinganga salibwe. Oh, mwanansuka salibwe, ce qui brinette à salibwe. Et comme il y boma ya congolais. Mais ma kambo est ali biso pour namboka na biso faire prendre batu conscience. Congolais, yango to lingarati. Nous sommes trop dans la distraction, nous les Congolais. Comment nous pouvons faire avancer notre pays si nous marchons toujours dans la distraction? Voilà, on a énuméré Mboka. Bolbi, les acquis. Passeport ezate, permis de conduire ezate, carte d'identité ezate. Courant ezate, maï ezate, banzela ezate. Comment vous pouvez dire que les Congolais, le Congo va être un pays émergent en 2030? 2030, tout ça, la veille à 2030. Le Congo pourra comment être un pays émergent à l'an 2030. Na moment kelelo oyo, le courant, l'eau, yango pesaka, développement na mboka. Comment vous pouvez créer des industries si vous n'avez pas les courants? Et ça souci à nan, personne. Maintenant na zongi na bilan au balobi ke to bomba ba acquis, conservons les acquis. Bande konanga lelo nangina poser question. Boye Bisanga, quel est ce ministre congolais oyo abanda depuis Congo et Congo atika loi moko oyo peuple bazo bika yango. Asala réforme moko peuple bazo bika yango. To fais exemple na mboko biso tozali. Robert Badinter, d'heureuse mémoire, paix à son âme, a utiko kufa, ba utiko kundaye kalamingite. Ça fait longtemps qu'il fut ministre à la justice Namboka oyo biso tozali. Mais atikala ko sala lelo soki ba basala abolition y a peine de mort, c'est grâce à lui.
etikala peuple bazo bénéficier na yango. Bon, les condamnés bazo bénéficier na yango, ba boma ba leksa batu na koboma bazo boma batu te, parce que cette loi là est venue, est arrivée pour la peine de mort. La population, le peuple, même Bakinyo Subakota Kabasal Ramabete, mais cette partie, ces genres de personnes au bazo salamabe, bazo bika na plan wana, na loi wana. Ba loi ezebeli. Na kope sa loi mususu deti, loi Leonetti. Eza loi oyo, bazo permettre, et tika na mutuana sa azarasu ministre tete, mais loi wana ezali, et en vigueur. Pour la quoi accompagner bateau ba bela mingi bazo kende no kite, c'est que libota ils ont souffert na bango ensemble. Pour na quoi aider mutu. Azongi sapema na ye, apema a souffrance pe elongwa kati na ye libota pe o ils ont ko suivre ye et pema tamuki. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Tout le monde a un mboka na biso, bozwinde kwazo bela bozo nyoko na ba mbongo na makamyo se mutango suka nango akokufa akokindi. Cette loi existe, la population le peuple ya mboko toza bazo profiter na yango. Dans ce que c'est la loi musu ya muke. Basala loi Hamon, c'est encore un ministre ça longwa na mais loi wana eza lelo bato bazo bika na yango. Sur la portabilité motozala qui na réseau qui ngandi ya téléphone, okoye ko longwa na Vodacom, ok ceux qui na RTL, o garder les mêmes numéros na yo. Pe okoye ko kata contrat na yo soki na moment olingi so za sans engagement. À part peut-être ceux kozala qui na engagement. Awa engagement zalaka, ceux kozwa ki abonnement na yo avec téléphone. Bakola ka d'office mutu abonnement il y a 2 ans. Mais si on qui nos téléphones, on soit qui sim ya pamba, on a un engagement, n'a qu'à changer en 1 mois, n'a qu'à changer 10 opérateurs. Cette loi-là permet aux gens, et puis, batbazo bika yango, et ça toujours qui toque. C'est ça qu'on dit, le peuple est d'abord. Les social du peuple, les akakate ba pesa ombongo. Ça, c'est du social pour le peuple. Maintenant, quel est ce ministre congolais oyo asali musala atiki réforme na ye ti lelo bakoki kotanga kombo na ye ke mutu boye asala likambo boye loi boye salama réforme boye salama eza pona ministre boye pas plus tard na okaka radio oyo na benga ngo ya ba infligé congolais ya Christian Lusakwen na sele publicité te mais c'est notre frère aosala salama lamo et sengeli ton dimaye. Top Congo eza radio na landaka mikolo nyonso Christian Siko Zali na pesi yombote Thierry Kambundi na pesi yombote Trésor Kiyombo Oze Manzanza na pesi bino mbote na mission na bino kitoko oyo bosalaka nga siko na komi mokitano na kobanda koyanola ba mission na bino na landaka na bando sala siko ba mission po na ko répondre pe na bandeko na nga mususu oyo ya ba Congolais. Boye bisanga ministre nini oyo altiki projet oyo peuple ezo vivre yango tozo bika yango ça s'appelle le social. Ministre ya na bandeli balbara la répétition et la meilleure et de la science. De répétition ezara toujours kitoko pona ekota na mitwa bato. Ministère ya intérieur. Moussa nini ya salaka, azo sala nini. Est-ce qu'il connaît vraiment ses attributions? Nkatu elo mouti. Parce que ce qu'ils ont trouvé depuis des années, Tilelo, et Zalaoka Nakatia Congo, Iso Salama. Nous n'avons pas d'experts, nous n'avons pas Batama Yele Bakoko Vandake, to sala boye, pour aboutir na boye. Partons d'un point A, pour aboutir na boye, et sa résultat. Rien, zéro. Ils sont en train de faire du saupoudrage. Bazo sala ba colmatage. Bazoko enfariné batu. Ministre intérieur, 0. Boye sanga bilan ministre intérieur, attaqué, kozala, asali nini oyo peuple les ont profité nango, et l'eau monte. Koulou ne komi likolo, na landi général, ceux qui blaise, qui limba, na radio ka yande konanga, aleka ki lobby, alobi ça va. Ça va où? Na kimbanseke, j'ai des proches, ba uti ko boma, ba koti na 4 parcelles. Wana o na yebi direct.
Mais oyo tolandaka na radio ndeko na biso na makala n'en parlons pas na kisenzo to lobate et si kanini général wana lobi que ça va eza réponse na ye moko ngana na sali observation par rapport au ezoleka partout bazolela général wana lobi o ça va selon ye lobi ça va o boye bisabiso na kisenzo et si kanini ba benga ki biso to yakite le problème c'est pas ça selon général wana lobi ba boma na bango bino to ba usala da bango bino mabe bongo ba robenga bango est-ce que bobenga ki biso to yakite selon ye ba ya na bango kokuta bato se ba boma ki déjà mais bango ba yaki au lieu de faire la prévention biloko wana si là bato ba kufate selon ye alobi et si bato akinsa so ba yebisa biso si kan ba benga ki biso to yakite donc makambo de Jésus sala mabazo boma batu si maba benga bango ba benga ba ya inventé mais ba benga bango tango bazo boma bakati déjà batu selon ye raisonnement na ndenge na buzoba na ngana landaki eza yango wana quelle foutaise de gueule boni ko sakana ba congolais tina point wana c'est un général qui commence à faire de la politique ba réponse ne c'était beaucoup plus politisé que ezala ba réponse moko exacte ou abstraite, il y a solo ezati. Ministre intérieur Nabiso a évité que le ministère de l'intérieur c'est un ministère de recettes, de production. Et que na makambo le kalambo Nabiso toko zanga mbongo. A évité que ministère ne écoute sarambon. Ministre à transport a évité que ministère ne écoute sarambon. Dans la ligne de nos questions, Batouni, ministre numérique. Voilà, j'étais en train de parler de quel est ce ministre qui nous a fait un truc, population congolaise, qui va s'attaquer la batou, Mouyibiya, Ram. Ministre intérieur, Azana Bila Naini, population Zobika. Social. Social, les amoutons, ce qu'Azolia bien, Azola la bien. Azola tamalamo, azotang sabana na ye, azotambola bien na kimia, sécurité ezali, banzele eza kitoko, azana rendez-vous na place Kingandi, kobandesika na eza 15 minutes, arolongwa na 2 heures à l'avance té, c'est ça aussi les social. Social eza ka teba pa kabela ombo. C'est ça qu'on appelle aussi social. Pardon, boye bisanga projet ya ministre Kingandi oyo ya sali atake ekotikala na mboka na biso ya Congo aza nani kombo ya ministre wana eza nani bokoti sanga na ndaka wa ministre ndenge ndeko nanga Christian Eloba Makakuna boye bisanga ministre oyo sali mya makambo ya kitoko na landi Tony mwa balobi lokuta na lokuta bato ba ko contredire ye lelo ba 80,000 ya prix bato bazwa ngote. Le Congo, c'est un pays où c'est un employeur qui fait souffrir sa propre population. Comment Moutako ça 36 mois à Zouakambongoti? Entre-temps, il y a des ministres, il y a tout. Nous avons une pléthore, il y a autorité. Mais bazata na souci wanate. Des gens qui font 36 mois. Moutouana kendara musala ndengenini. Mutuana ale sakabana na endengeni dalandi mususu sali 20 ans ba mécanisaye me azwaka mbongo ti quel motema mabe wana yango ekititi na guerre bomoni guerre ya l'est lelo ba député oyo ya suka baziyango na te musupe bazana bango bolingo à Congo quel est le patriotisme na mboka na biso Congo rien ne marche. Parce que nous sommes en train de fossoyer. Tozui Kabila Totiki, 18 ans, un étranger à Konzabiso. Entre-temps, Kabila Tikaliko, Boma Kombo na Nenga Mukete. Dans la Constitution, dans l'accord de l'Emera, Bitumbo Lelo Batubozo Finga Fachi, Fachi Azo Bunda, mais Bisomoro na Kati Kuna be Nemi à Congo, c'est nous-mêmes. Yambalabi, Moïni à Congo, ils Congolais et Moko. La preuve, les Loboyoki, député, Suki Wanate, Baza. Je vous dis que baza na kati armée na biso bazali neti na Kivu na bazo senga commandement ezala moko ya
trop de généraux. Oya lobby boy. Rien n'est marre au long la guerre on a tepona. Infiltration, trahison et beaucoup d'incohérences dans le commandement. Faut-il soucier à président Nabiso Moko? Fachi, Aza président Moko, il ne tape pas le point sur la table. Abeta un point dans la table. Il est trop gentil. Congo Kokenaro n'a gentillité. Faut pas amener les Congolais dans la gentillesse. Qu'on caresse bango dans le sens du poil. Non. Congolais a lingi fimbu. Congolais a lingi fimbu. Et ça la mona nao. Sozo ba ina muno kwa lingi te. Usani. O kende na méthode forte. Mais président Nabiso azo kende na bolembu. Et les Congolais souffrent. Aucun bilan, il y a malam, il y a ministre. Mais ils sont là. Le président ne dit rien. Or, Balobi, qui ne dit mot, consent. Oh, Tobanda ko évaluer le gouverneur tous les 3 mois. Boye Bissanga, Félix a évalué qui gouverneur mine tous les 3 mois. 4-0. Parce que ce qui est évaluation, ils ont qui Ngobilako Salata 2 ans. Le plus mauvais des gouverneurs, Gobilako ça 2 ans. Guy Mbadou, Soki Mbandou. Guy Mbadou, Soki Mbadou, Mbandou. Il y a Congo central. A Bossana Kinini, Oyazo Lingaza la gouverneur. Asa la sous-candidature. Et là, on est assis à quitter. Wana ba Congolais, bazo tuna na radio ande konabiso du sakweno. Babi, et là, on est à salaki assis à quitter. Azo Lingazonge la dissouche. Oya Tikaki, aya kozwa dissouche. Et il y en a beaucoup. La liste est exhaustive. À part Mama Oyo, Mwasi Oyo, Fifi Masuka, Moussala Tozo Mona. Boye Bisanga, gouverneur nini Oya Kokende, Oyo Bakongole Bakokanisaye. Kasali Biso Makamba Malam. Tous les gouverneurs attendent les gouvernements centraux. Napoto Awa, c'est pas comme ça. Les conseils régionaux, c'est ça qu'on appelle le gouvernorat. Asala Kamusala Naye, alobi qui projette au Sala Banzela, et ça y a 6 millions. Biso, région, to département, région, disons, to tiers 2 millions, ou bien 3 millions, 500, gouvernement principal, l'État, et Baxil Biso 2 millions 500. Basali Moussala. Nous, on attend tout de l'État. Bourgoumès, Nabiso Koutnembi Moussala Basala Rati. Les bourgoumès, les Moussala Basala Rati. Tout ce qui s'assicole, na makamba salité, Oyezo Salama, il y a capital, il y a Kinshasa. Nous n'avons pas de route, il n'y a rien. Nous avons l'aéroport Mokokak, Mokolo port aneko Bukana, et si les bateaux katsa na boitou, ba voiture, ba taxi, monsieur Zose la bango de l'autre côté, ba katsi na boitou na point mayanjili, ba suit ba voiture kuna na ngambu, ba ki aéroport. Nzela moko. Mutwaza na mayele na kati na Congo azati. Mutwaza na mayele ke botoroute na mukili ezalaka azati. Dans les chefs des Congolais. Mutwaza na mayele wana azati. Les experts congolais nyoso ya miyibi mutumwa yebite ke autoroute na mukili existaka. Route ya Matadi. Bazelaka nini basala appel d'offre ndenge bosala ki ba appel ya ba bloc gazier bozwa ba société autoroutière ou basala ba autoroute basala banzela ya Matadi et kotsaka bongo créer des autoroutes à péage. Et quand vous créez des autoroutes à péage, entretien eza ya bango parce que c'est des sociétés privées, ba kotsaka bongo na bango et ils payent les charges na l'État. Entretien etali bango moretali kutu l'État. Cette intelligence là ezate. Nous n'avons pas des gens qui réfléchissent comme ça. C'est qu'on appelle concession, donner des concessions au privé. Appeler, bazae belé bazozela, partout. Benga bango, bosal ba perdre appel d'offres, bakoya bako étudier. Bon, ngana bosala nzela ko banda awati a. Mususa koloba, bakozata 3 sociétés. Ah, o bakoyi ko gagner marché. Ah, ngana ko sala boye. Ba relier Congo. Bon, économie à Congo ndenge otambo. Et koko tambola te économie à Congo parce que tozana batu bayebi ko kanisa te bazate. À part voler l'argent, à part leurs intérêts. Mais ceux qui s'occupent même pas du social de la population, du peuple. Faites des appels d'offres,
donner des concessions dans les sociétés autoroutières, basala à Banzela, avec ma péage, Bakosimba entretien, Congo, le gouvernement ne viendra même pas. À part qu'on soit, Badani ba, qu'on fout à TVA na bango, taxe na bango. Sur le plus-value, bon, si bango 20 ans, 25 ans. Ceux qui vont ça la bien, vont renouveler. C'est ce qui se passe dans Mikilia Poto. Il y a des autoroutes, il y a l'État, il y a des autoroutes, il y a bah privé. Il y a bah privé quand tu me télégues belé. Pour les timboka au biso tozali, pour l'onwa au kendene ti dans place mususu, sauf bah biso montant bah tu bah foutaka au leli. Nous en choisi pour c'est les routes les plus rapides yangwara. Faut zoyer en haut. Et bon réseau côté dans ma société voilà, bon réseau côté tapé dans l'État. Mouta réfléchir bongo azati. Batu babele li salité na Congo, salité na Congo, salité na Congo. Mais il faut donner des réponses. Na uti kolanda ndeko moko na utanga kombo na ye. Na tanga kiango na papier, na tanga kombo na ye. Kombo na ye Daniel Mbumba Lubaki. Aza mutu ya EDPS. Bravo na ye. Batu bakoyi ko pona ko tia na Congo. Soki vraiment bolingo makambo ya analyser tout ce qu'il a déroulé comme programme. Soki akoyi ko kotisango na misala. Vila Kinshasa iko changer. Na pesi ndeko wana esika zali mbote mingi. Na bandeli Daniel Mbumba Lubaki, candidat à la candidature pour esengeli siko IDPS pona. Ba pona ne bipone la te. Comme d'habitude, il y a à manger et à boire, c'est ça. C'est ça qui ne font pas marcher les Congo. Mais na sepeli na ndekouana. Maintenant, tout parler sur salité na Kinshasa. Ok, on peut bien bon na mona bature qui sont banani, batili sont 70 camions, boyna boy. Ah là là. Est-ce que vous évaluez quel est le tonnage de la production de déchets ménagers na Congo? Na Katia Kinshasa, parlons de Kinshasa Pamba. Est-ce qu'il y a un expert qui peut nous dire, dans l'Andi à lobby, 10 000 tonnes par jour? Ok, bravo. Mais 10 000 tonnes wana oyo basali, et kendaka wapi? Si fandika wana na Katia Batu. Notre l'État, ndenge lokola baki parana bango santé à Batu. Na bamboko tozali ya la sécurité sociale. Sécurité sociale, soko beli, okozwa kisi avec carte ya sécurité sociale na yo okofutelo moti na ba cotisation oyo moko salaka l'état abakisaka pe ndambo ba cotisation no efuti ndambo l'état bakisi ndambo ba mutuelle pe zalaka tam susu kisi mususu ezali ke l'état azongisaka te mutuelle na yo efuti yo yango. Mais maintenant entre-temps l'état azosala mo mpona ko éviter santé à batu. C'est une matière première, la santé des gens, d'une population, d'un peuple. La santé est une matière première. Mais biso le rôle à l'État qui parle a été muta bela te talié moku. C'est normal. Tous les déchets qui traînent, ça donne des maladies. Et les gens meurent. Maintenant, pour parler des camions, il faut déjà créer des usines d'incinération, il y a traitement, il y a des déchets ménagers. Pourquoi voulez-vous mettre la charrue avant le bœuf? Vous pouvez amener même 10 000 camions, mais si vous avez sanitaire, et vous allez traiter où? Dans la ligne de quoi on a les déchets ménagers et produisent à courant, déchets ménagers et ça la kapé makambo ebele biloko to boaki mais zongi na mboka oyo eloko ba boka kaizate mayo ya toilette oyo ba récupérer kango et zongi la kabiso sous na robinet ba papier to côté la kango ba benga ba PQ papier toilette et zonga kalisu c'est ça la sous makambo mususu eloko boka marana mboko izati société Mombaza nga musana na récupérer maïwana na retravailler yango pour na zongisa na ba robinet pa ba usager mususu alobi ba plastique wana nga na récupérer yango to komisa ngo boye. Il y a de chaque domaine ya nga loba ke Congo poto koma neti ba bisika biso to zali eza mawa eza nango orgueil te mais biloko to vivre na mboka oyo to éviter dans combien d'années biloko wana eko sala na mboka na biso.
biloko wana ekosalama mokolo nini na mboka na biso. C'est bien beau, il y a ramasser des déchets. Mais il faut réfléchir avant. Si on se ramasser des déchets, on a traiter en WAP. Il n'y a pas d'usine. On pouvait mettre même 4. Toi, on a 4 districts. Chaque district, bah, dans usine, il y a incinération. Maintenant, quand ils ont des camions, ok, c'est bien beau d'avoir encore des camions. Mais bah, camion, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais c'est comme si tu camion comme arrêté. Bah, déchets, on est que vous allez évacuer. Il faut réfléchir en tout ça. Le Congo, c'est un pays en reconstruction. Mais pour reconstruire le Congo, il faut avoir des gens intelligents. Que nous, on n'en a pas. Donc, conclusion, to kamata, to zongi sanabiso Congo, namboka ba Belge, ba konzabiso, po basala biso, ba kosala amende honorable. O basala kite na mbalawana, mbalo ba kosala yango. Donc to benga na biso ba Belge ba ya, ba tonga, isusu mboka na biso, po biso moko toza incapable à kosala. To mitala na mine ba ka fara. Est-ce que toza d'accord na ma Kofi asa loba yango? To zongi samboka na ba payan, na ba colon belge. Parce qu'il n'y a personne dans les pays qui réfléchissent. Nous devons réfléchir à Zate. Vous dites, oui, mais tu ramasser. Vous ramassez pour faire quoi? Quand il n'y a pas d'usine, il y a traitement de déchets ménagers. Regardez nos marchés, place salité. Salité. Est-ce que nous avons vraiment des Congolais au Balinga Congo? Tout personne n'a vu son boka tozo qui s'en pas belge. Pour biso mo to kokite. Identité to ko sala ngote. Passeport les a raté. Permis de conduire les a raté. Kuluna tozo kokate. La police tracasserie. Donner des mesures. Un président qui vient pleurer justice et Koufa. Mais suspendez les magistrats. Na Burkina Faso des ministres baki ko sala service militaire. Un ministre, quelqu'un qui était ministre. Suivez des exemples. Un à Burkina Faso, un ministre, c'est na vie civile, hier ou avant-hier. Un ministre, en son temps, juillet, tindie na armée, a une rouillée qu'on a, discipline y armée. Un ministre. Au Congo, kaka les blabla, il n'y a pas d'action. Un magistrat, bolobio magistrature, justice et Koufa. Bolongola bangola misala comme un chômeur, China nzela zot kombo la balabala. Akoyoka soni, ça va donner l'exemple. Des ministres, prenez-le, tia bangola nzela bazo kombo la nzela. So prison borobimisa bango, tia bango babando kombo la banzela. C'est lui qui était ministre, le matin on l'amène. Azana place enfermé, baye na prison, baye na ye, batiki bango na bisika. Surveillé par des policiers. A komboli les coquilles. Ya kokende rolia azongi bazongi sie na prison. Faites des exemples comme ça Congolais à banga parce que Congolais lingi biloko e betaka. So sala Congolais aux seko sekande Félix il est en train de trop rigoler avec les Congolais. Là il va nommer qui? Il va nommer encore le même ministre qui nous amèneront rien du tout. Le Congo va toujours tourner. Donc bande konanga tozongi sana biso mboka na ba belge ba konza biso parce que biso mo ba congolais to kokiti to na ba mai to na makamnyo so na Congo mai ezati to na ba place to kozwa kura to teka ngwa tati musika ezati personne ne réfléchisse muta réfléchissa kazana été oh ba forest oh boina bo et le roté nkatu na 2020 Félix Asala il pose la première pierre il y a centrale photovoltaïque na Maluku et Kenda Kintoko ville et Kendapi. Batmo ba ya au train rail, ce qui rail train nanani. Et Kendapi. Au métrokin et Kendapi. Qu'il y a des blabla, des mensonges na ba Congolais, au chef des Congolais. S'il vous plaît, Nzamba Sungabiso Pastozali. Mais posons-nous la question, les acquis au balba qui n'a pas conservé, selon yo, ngala moyen nanga secteur mo ils ont marché. Secteur à gratuité, Bouzoba, Ezakuna. Bouzoba, Bana Msouti, les roba côté Msou, 145 ceux qui territoire, PDL, Wana, Bakote Msoukout va vivre en mononté.
Je ne suis pas en train de faire du tribalisme. Il y a des régions qui sont senties dans le goût du thé. Il y a des régions qui dans le temps à comboter. Ils les sentent bien. Il y a des endroits dans la région et là bon les 145 territoires il y a PDL il y a des Congolais et des sous-Congolais. Voilà notre Congo. La réalité elle est comme ça. Donc vraiment beau supporter nga beau l'émission tu n'as souka beau partager. Ce qui est comme Mathieu pas Bakonzi et vous allez bien. Pour total les lots Congolais ndenge ni toyini mboka na biso. Congolais ndenge ni nga Congolais biso toyini mboka na biso. Tozo zela nini bapaya baya babongisa mboka. Bapaya batonga. Siko soki biso tokoki te. Tozala na courage ya kopesa ngo bapaya. Babanki na biso zela bapaya. Bon sikoyo so tozwi biloko oyo tozo kendo sala musala na ba chinois. Musala ba chinois umela na ngote. Bazo umba biso, bazo zoba biso. Les Chinois sont en train de nous zober. Na banzela oyo lobby ko bandia nango. Boli misanga nanga na bosa. Na solo na mutu mona tu ne poni bosa na banzela kitoko te. Oh papa soto sali banzela kitoko. J'étais son nom. Soto sali banzela kitoko. Lobby to kolia nini. Banzela wana soke ume le biso to kolia nini. On dirait cette personne là za na salaire te. J'étais son nom. Omoni biso to sali banzela kitoko. Biso to kolia ndenge nini po banzela soke umeli biso to kolia te. Donc ils sont là pour sala banzela à 6 mois. Oya ba biloko ba ya e ba muchinois oyo umela na ngoti. Ba biloko ba chinois umela te, ba na ba chinois umela. Voilà là où nous allons. Or il y a des constructeurs ya banzela ba chinois ba za makasi. Mais pourquoi oyo ba sala na mboka musu ya kitoko et pas ya Congo ba sala biso banzela ya kitoko te? Posons-nous la question. Les mêmes Chinois sont continent en Zambie, basala banzela kitoko. Mais na Congo banzela ba Chinois basala eza banzela kitoko te. Il y a la complicité. Nenge tomoni complicité na kati ya guerre, nos propres frères. Na ba Mese Kara, université du Kara, banda guerre et banda. Aloba elo remonte parce que qui ne dit mot consent na bandeli. Ayebi. Mese Kara ayebi. Encore les Mera, Ayebi. Ils ont vendu le Congo. Monsieur Kara Ayebi. Il y a une ramification sérieuse dans l'armée, n'a pas politicien congolais. Oh, bazo vivre ba otonga banda ko étage sur le sang de nos propres. Bozo le laka ko Rwanda zo yiba. Mais les Congolais, oh bazo yiba, neto ba kangi ba député. Combien de gens sont morts? Combien de soldats sont morts? Pour y tonginda ko étage. Pour y azo tamba na azo rouler carrosse. Mais Makila ba Congolais et Koganga. Merci à vous, Place Bozali. Merci de partager, d'aimer cette vidéo et de partager en haut. Nzamba ko pambolo place aza. Na fingi mutute, mais na lobby pour na bolingo Congo, pour Congo na biso kende de l'avant. Quand ça marche, ça sera bien pour tout le monde, pour nous et nos générations futures, nos enfants aussi. Mais si ça ne marche pas, ça sera ni bien pour nous, ni pour les générations futures. Que Dieu bénisse les Congo. Merci à vous encore. Abonnez-vous massivement sur BTV3. Nzaba Kopambola bino. Na soutien na bino. Merci. Ezalaki abino Moumbu, Pierre Elvis Bronzac, na kati ya chaîne na bino bolingaka, BTV3. Merci encore et au prochain numéro.